par rapport bato belé ba ko ça va se mantater à ça c'est oleki na tatami topesi yo visa au moins te keno Charlie Prince mwasi na biso Charlie Prince andimi akoma mwasi au moins te kepoto ok ndenge Charlie Prince lelo esalinga bien mobala pembe akomisie mwasi apesi ye visa esengo te mbola na avion mais olalaka te ntango so okendaka na dali na 0 olia tufanga bapoto ba Charlie Prince eloko balesaki tufanga me na ndenge ya système oyo eza tv ntango toyaka ba Charlie Prince baa babolole olobi faire rigola de un à un grand esprit un petit esprit te eloko balégende Koffi Olomide azwa fali na mai ya makeleleki lelo akomisi fali oko comprendre eloko bato wana bavideo no po ntango baviolaka bango oyo basalaka bango wana baviolaka bango yo deja to wana A1 na yo olingi to balance take fere topesaki yo visa tosalaki yo take fere moi makambo nyonso toloba wana ezaka mpo sepelisaka moko moki par rapport à palpite émission France 24 aye kosalela biso live oyo afinga soki garçon wana poto première fois namona moto apoto bakofinge en pleine émission kizengi mpo omona makino papa mokolo bongo bakomisa bango ba deux fois waka na poto bakofinga peut être kizengi batya mwamba tangelo ba grand esprit ya musique jiba komisa wera star mais jibe wera na fere bakaka ndemo bana wera tipo e bana jibe non ce n'est pas possible boyebisaka odile bien boyebisaka odile kene oyeba te keno fere na wera différence ka nde ya baage papo papa na bango jibe azwa vi na pasi omoni moto azwa vi na pasi na sacrifice ya sueur na ye azalaka motema mabe te alingaka kobebisa bavi ya bato te mpo ayebi keno nga na marsha malembe mpona koma na esika me bato bakenda epa bamarabu oyo bazangaka talent bamarabu baeda bango Bienvenue dans notre chaîne. Merci d'avoir abonné à Bisogno sur Baïtou Balinganga l'homme sans. Dans un concert, motomo peut être bilisu mutema boko pembe likambola motote. Naïm Sagapino, awe zalaka. Pembe na pembe, vérité na vérité. Bon mais ça n'a pas katantambala. Ramadan de Ramadan makambo. Bon mais ça n'a pas boé. Nazara boé Nicolo. Voilà. Merci à Baïtou Balinganga Biso. Nous allons parler. Na makambo eza lelo na actualité. Alobi. Héritier Watanabe na carte Afrique d'ici fait rigoler Kimi. Est-ce que c'est à solo? C'est à l'Okuta. Nous allons parler dans cette émission. Na carte émission oh to ko lever l'affaire Koffi Olomide. To ko mekepe ko Simba Charlie Prince oh alobi Koffi Olomide ada escroc. Est-ce que c'est à solo? C'est à l'Okuta. Ensemble avec mon invité qui est Dega Machamayele ne to ko beta masolo awa ensemble na bino. Vraiment tous à la wana restez branchés. S'abonner, partager, aimer. Il y a un monde dans la Kabila, il a vu ça beaucoup na mokolo. Bon tchande mayele. Balobi, tchamayele. Voilà. Il y a un monde dans la pour la bien pour la biso. Na pesi mbote na Hakim Pemba homme noir depuis Belgique. Mon frère propre Hakim Pemba homme noir famille au Samasonité. Na pesi mbote na Richard Mpongo Aigle. Fini kangadi. Et que ça la bien makasi Richard Mpongo Aigle. Et puis que bino na Londres vous avez Patrick Ntangu. Hein Patrick Ntangu, Mobala Molayi. Je te salue Patrick Ntangu. Na bosani yote. Pichu Bekam, motonanga ya kati. Pichu Bekam appelle nos gars sur la yoki on ça la bien. Ah Pichu Bekam, je te salue. Na pesi mbote na honorable Papi Zila. Na vanda Kimia. Honorable Papi Zila. Je te salue, fils Yanga l'homme, depuis Afrique d'ici de merci na boutique Triomphe. Hein, et commis. Et ça l'a dit bien, Vakasi. Boutique Triomphe, je vous
Salut, ya Bob Ezatara, elle est roi. Royaume est jamais Koufandala. Ensemble avec Yabob Ezatara, elle est roi, je te salue. Tobandara Boye, Balobi, Fachi Beto, Moniere quotidien avec des gars Macha Mayele. J'étais na pesi voilà. Donc tous en papa na biso Fachi Beto ti 2065. Oh non! Ti oh papa. Ya solo grand mon père déjà lobaki so ki Facha ya quitté. Te linga to za la esclave ya ba Rwanda bimisi vérité. Vérité donc kaka manga on va na Gombe. Donc elinga ko na soza comme wana do akanga kaka kije na ye. Kaka manga vanda na Gombe donc chaque kaka nzamba tindela biso Fachi Beton. Donc tozana mukwa ntombolo ti 2065 oboyi longwa Congo. Mwana to wamulu bakute bani yo. Oboyi longwa Congo twana Moïse na biso oyo eza Fachi Beton. Voilà. Oboyi longwa no Congo soko moni ke nozo zela élection pe zate élection ti 2070. Voilà. Na pesi mbote na ba onyo so balingaka biso ba bakotala biso ba commenter ba partager et ça la vraiment bien. Na pesi mbote lelo vraiment na ko banda na Delors Freeman, un tonton beau, un papa beau, Outali au monde vivement bébé na biso Adélia, la fille, notre fille Adélia na pesi mbote, na pesi pe na bébé Brian. Bébé Brian na pesi mbote, na Jeff Lombi Kudura, salara ndeto lobaki ko sala bien, na pesi mbote na mon ami l'homme sympa Anthony Lolo, le papa de fille na pesi mbote, Nancy Belle Tokonio. Inoubliable malgré 12 élégis, mais na pesi orara mbote na pesi na mbote na kitoko joli kitoko DG Manda mobali ya mbinga mobali ya pembe na pesi na mbote na Elvis po balobi Elvis azo gagner nga Hervé azo kokati bajina kande zo ya ka tala anniversaire na ye eza Ismaël Poutine azo frapper bango do Hervé na kutu azate na pesi mbote na masalanga mido émergence TV na pesi mbote l'homme intelligent les philosophes na bisa mido niveau mabanga oyo eza suna témoin lo mo boye bima na suka za no kalma donc na pesi mbote na ingénieur Nivel Kibala mwana mwana ntuka basimbaka kaka molimo nzoto mais molimo basimba te na pesi yo mbote malgré to omonana te na pesi yo mbote donc nayebi ke ba question na yo ba réponse nanga puisque côté là na pesi mbote yo tikali na kine yo tikali na kine to vanda ande na kine ezo so papino makasi boyeba nani Charlie point dans ta mikili parce que de gama mutabanda kutu makamba ba ototu na kine papa mutakene poto kino basali epa garçon na pemba pesi visa sanga kino yo zo bisango betela nga poto o mutu anio kwami nango ya lokwa kino otambola na avion mais olalaka te ntango mosu okendaka na dali na 0 olia tufanga bapoto ba Charlie Prince ya lokwa balesaki tufanga me na ndenge ya système bapoto balido bakenda balexi bakenda yango mpe aye mpe kaka akei bakomisaka bango nao bafemme énorme bakomisaka bango mwasi bapesi yo visa Charlie Prince tantine Charlie Prince na pesi yo mbote po osali bien ndongo okomi mwasi alobi affaire visa bino moko bolobanga na ye ke ya kokende poto te fali akopesa visa te mais aujourd'hui fali bokomi koluka koyeba nani apesi ye visa te po monaki no ba Charlie Prince ba bazoba ba Charlie Prince ba lokwa bapaster oyo bakisengi oyo akisasa oyo bayebisaka bato kino yaka ovoyage nzambe na omona nzambe akopamba na voyage yokanisi moto aza na katanga na baminere kuna na moto aza na États-Unis yokanisi nani nzambe apamboli moto aza na Goma esika baminere eza na moto aza na Canada nani nzambe mapambola siko omona kaka keno tozalaka nde bazoba Ferregola tozalaka nde bazoba Ferregola aya na évangile te keno yaka pembeni nanga na peso visa te yaya omoi Ferregola azwa vi na pasi omoni moto azwa vi na pasi na sacrifice ya sueur na ye azalaka motema mabe te alingaka kobebisa bavi ya bato te mpo ayebi keno nga na marsha
malembe mpona koma na esika mais bato bakenda epa bamarabu oyo bazangaka talent bamarabu baeda bango bamando na baeda bango mpo abebisa bavie ya bato mosusu ekoswa ye te ayebi keno te ye moko deja aza sacrifice ntango okolinga ozala na rayon na ye c'est sacrifié ndenge Charlie Prince lelo esalinga bien mobala pembe akomisi ye mwasi apesi ye visa esengo te tosololaka likambo oyo après d'abord kobeta ye soi-disant ndenge alobaki kino no maître Jip abetaki okakosaki maître Jip azalaki même pas wana après d'abord kobeta ye azwi visa de toloba kobeta Charlie Prince efuti ye te eza kobe papa yo olingi otingami na komba Charlie boye nayebi biso eza kobeta te futi ye mpo babeta ye te asala ye moko makambo na ye mpo bamona baokele mawa orke bango balobi biso atovivaka na sacrifice oleki na tatami topesi yo visa omoi te keno Charlie Prince mwasi na biso Charlie Prince andimi akoma mwasi omoi te ake poto eza poto oyo ya basoni ya baridicule ya bayuma yango komona ebele baosala elo te bakokoka mpe kosintegre te mais première sortie médiatique na ye alobi aboyi ne koboma fere déjà niveau beteli fere akomi deya médiocre donc etikali kaka kufa mpo kosimba makila ya kosimba makila te ya fere napesalanga nanu mutu omoi lisolo obeti tobetaki yango lisolo na major alamba voilà. Pati bokanga major alamba napesi ye mbote mobali ya bato ya Aimé Bwangala mama ya bato ya Pameti bokanga na Anissa napesi babebe nanga mbote oyebi pardon aboyi na ye kosimba makila ya fere oyebi na tosolola aza beti fere aza kao omoni makambo mosusu oyo eza tv ntango toyaka Charlie Prince baa babolole olobi faire egola de un à un grand esprit un petit esprit te faire egola na ndenge matolongola na makambo miziki ana grand esprit mpo grand esprit ya lokwa papa na biso Fachi Beton ata lelo aza te na makambo bien oyo akosala mpona Congo ekoreconnaitre ye eya lokwa balégende Koffi Olomide azwa fali na mai ya makelele ti lelo akomisi fali okocomprendre eya lokwa bajibe mpiana akutaka bamasane na wenge na bango ya quartier jibe mpiana ye akomisa wera star jibe mpiana aza grand esprit na otangi eloba grand esprit ya musique jibe akomisa wera star mais wera na fere bakaka nde mo bana wera ti bo ebana jibe non ce n'est pas possible boyebisaka odile bien boyebisaka odile keno oyeba te keno fere na wera différence ka nde ya baage papa na bango jibe faut tosolola omoi bato na otangelo bagrand esprit bapetit esprit baza za bon naosalo na basime touti ovanda awa faire egola akende émission na France 24 tomona jo moko boye kaka alamuki par rapport à palpite émission ya France 24 aye kosalela biso live oyo afinga soki garçon wana poto première fois namona moto apoto baa kofinge en pleine émission kizengi mpo omona maki no papa mokolo bongo bakomisa bango ba deux fois waka na poto baa kofinga mpe tata kizengi batya mwamba nai naloba nini moni faire egola moi le padre Jésus de Niance aza fere oyo bato banda kokanisa te aprouvele biso yango awa esika nyonso tout petit na ye akendaki aéchoue fere egola sani areleve badefi esika nyonso fale alekaki esimbi te fere egola asauve honneur ya bana Congo na baministère na biso oyo nalongola bapapa tabula bato babeta ba 7 jours bamama beti nani oyo na bastar na biso ya Congo nani oyo na sol européen abeta lelo na lobby po faire azalaki po bila azalaki po selo azalaki ameka yango lisusu sikoyo ameka yango na bamusicien yana oyo baza abeta 2 jours na poto ameka ti ya moni maison mère bazalaki bastar eza ke non
oyo aye na loboko oyo aye na loboko oyo aye na likolo bakangi ekomi esali corps ya maison mère. Ya maison mère ezalaka mutu te. Jibe mpia na bunda ye moko po jibe mpia nazalaki ata mosu na kalujine na sege na ye bastar ya BCBG bato ya BCBG balimbisanga vie na nga rio bastar mais par rapport ya aura oyo maison mère ezalaki nango na ya BCBG jibe mpia na bunda guerre ye moko wera babile basauve po bile banda ozala na oyeba à l'époque so aye na kimwenza bato baolanda Bill Clinton baolanda Celio Scram baolanda Flamme Kapaya wera akutana na chance akutana na bato bazalaki baguerrier yango esala kombo ya wera ni tete équipe wana wera za wera oyo lelo tobetaka lisolo te ni tete équipe wana wera za oyo tozobeta lisolo lelo te affaire internationale oyo lelo tomoni Marc Tabou bavandi na plateau na collègue na ye Charlie Prince kolobaki le seul musicien congolais azobeta concert international ezaka afali po mona niveau bato baa na kibozengi nga na benga ngo bongo kibozengi sikoyo donc seke banda fali abanda carrière nini na abeta nini concert international te donc fali mabanda te faire banda carrière ni abeta ba concert international ebele po evana ote na robeta na Gabon aota robeta na Gabon tolongola ba Adidas Arena tolongola ba ING faire gola to vanda boto mona papa Sassou atindi ma garde corps ne yebisa mwana na faire abeta vita imana c'est déjà ba concert au moins le to salara polémique to salara mais mon pe photo vanda to sola li sola partout faire gola parvenir te na musique photo soto eba faire gola parvenir te ya est-ce que eba ke non na mondo seria ya Kabila les pères est-ce que yebi Kabila les pères boketu ya mbwana sitse papa Taboulei aza papa Wembaza na sere moko boya na âge ba 17 ans 18 ans aya akota ba père wana na zolo azalaki na kati ya projet te mais jour aya jour bayoka voix na ye bandima bakota na projet bakata mutu faki aya okota na projet mais ouais pour la seconde do ba jouer défense ya ba esprit na ya talent papa mba vandi vema ika avandi papa lutumba vandi ba habite to ebi mwana biso petit na biso wera mais petit oyo mwana po serana na nimité ba ebi faire mais papa mba eba déjà faire ayeba déjà faire mais tant musu ba vena biso ba maika tant mususu mais faire exacte que no ba sele commission batinda keka ke no yaka lo te salara témoin mais ba viana ba tanga ba sage ya musique ya Congo ba dans lo ba sage ba vanda mambo ba bi oh ebo est-ce que wera oyemba bo totika na biso ka mwana vukala mwana elega na apa mi batali poso ba banda ko kotsa ba voix témoin mais tikali l'album tangu nani héritier lobisa vie Elliot te poani peu vie Elliot aloba vérité que non fait rigola a meilleur chanteur ya maison mère bango nyonso aleka bango to yebi ke héritier lobisa li sous Elliot ba lobisa mais pourtant même héritier ngo ye moko na nani na émission moko boya nini ye moko a témoigné que notre temps ayaki maison mère pourquoi à travailler faire pour azwa maintenance ya voix libre abana ko mi poser ba question pour nani les alaraka ka faire yango akomi ko travailler sur faire mais lelo tellement mokilango nde tozalaka boye soki tomeli babangi tomeli bagene tokomi na kwiti tobosani na biso makambo tolobaka tobosani keyeka na bakidanger so mpe baporte po yebaka mpe bato ebele bakokomisa ba 50 te po baministère mosusu olio osomba mapangu yokendaka epo banganga bapesa porte-monnaie magique mais porte-monnaie magique mpe ezala mpe keno osombela yango ndunda te basalela yango ka ambiance zwaka bachel dépensaka salaka ba divers mbonga porte-monnaie magique yango wana esombaka lupangu te voilà koma vraiment moto naosangisa nyonso koma ma moto mazalaka na mbongo mais locataire ya 2 chambres salon oyo elobaka nango BGman voilà totona na émission oyo extrait oyo si bato zonga te na répondre na question na yo voilà loba excusez ba Charlie Prince ti ya oloba bongo aza na regret na motema ti azotuka fere eza nini
bon yo déjà toi na ba vidéo no pourtant ba violera bango ba sala bango wana e ba violera bango yo déjà toi na AN na yo olingi to balancer take faire to pesa ki o visa to sala ki yo take faire moi makambo nyonso azoloba wana ezaka po sepelisa kamoro mais lelo na mokili toakaka na mokili ya bazoba te lokwa bacharlie bamark kitabo toza na mokili oyo ya bato so bavandi boye ao réfléchir na sentiment te na nini te ao réfléchir makino te akote oyo eza noir eya noir kote oyo eza rouge eza rouge fait rigola le padre ao stressé clan ya badetracteur na ye fait rigola azo stressé clan ya badetracteur na ye bandimaka te lelo fait rigola akosala remontada pe a gagné match. OK. Pour faire rigolo la bande pour la temps sous 3-0. Mais à première bi 3-1, 3-2, 3-3 à 4e bi 5e bi al match s'il a raté et s'il y a un na tala lelo baso. Fallait outi ko bimisa bati bine nani na beti ko tuliso na ngolelo. Abimsa déjà. Yo obi ke kisi mezala. Oh Mido. Comment falivement o ya fali to yebi akoki kosila mbala moko boye fala bimisi type bato bakokipa yango te donc ondire balongoli esprit moko boye oyo ebandaka kozala kati na ye oyo tobandaka koyoka banzembo ne kitoko nde bato babandaka kosepela na banzembo bafali ondire balongo esprit yango sikoyo ekimi nango so atikali sikoyo mutakala tozoyoka nde le vrai fali mpo ondire fali oyo bato babandaki kosepela na ezalaki fali te ezalaki nde baesprit mosusu ezalaki kati ya fali vrai fali nde yeyo oyo fali abimisi nzembo bato bazokipa yango te bato bazokipe te eyelekelanga bawarion bokomisama message oyo epa fali ngai naa na nganga moko boye ya makasi oyo akoki kozongisa ye naoyebisa bawarion bayebisa fali omoni ndenge asili boye toza na posa na ye mpo bitumba ekokoma facile biso toza na posa kino asalaka mpe mo bamakambo ne ano abandaka kosala kala mpo match yango ezala makasi ngai naa na nganga ondire fali contraire na banganga ne ano babene esila baesprit yango ebimi aya naza na nganga ya bien oyo akoki kosala remontada azongisa ye mpo toza na posa na ye ofere omona niveau papa ovazala niveau fali atikali ekare eza musika taka faire asala émission na France 24 ayemba esala polémique taye na bosolo ayembi omona maje no donc bato babimi mpo faire gola ayembaki na bosolo esalamaka te voilà esalamaka te toleka moi rapidement Koffi Olomide a annoncé stade ya Roi Baudouin na Belgique mais Charlie Prince abi Koffi Olomide aza bololé escroc viatika bato akufa na kimi akufa na maboko bato te kosaka bato oyebi ke Koffi Olomide parmi bato ya génération na ye eyaka ye moko oyo ma moto aza na terrain oyo azoose tovandi mpe boye Koffi Olomide atie date na poto asali mpe carton plein ya Koffi Olomide soki oui wana bavie nyonso tara clan Zaiko clan langa wana za légende me comparer na Koffi te na makambo nyonso na respect ya père na biso mais kocha ko comparer nyoka longo na Zaiko et lokola o comparer na Koffi Olomide ya lokola o comparer si ba jio to melaro ya 500 francs na coca et lokola nde to comparer mo ba jio to teka ba plastique o ba 500 francs so na coca ya coca tina nenga mabete papa na biso nyonso bato bakende le 24 avril na Zénith bato soutenir ye mais comparer Koffi Olomide na Vénioche ya loko comparer ba ji na biso plastique à 500 francs na coca ya mulangi ya bouteille donc voilà. Koffi Olomide ani suna posa ya ba makambo wana te na tale mission na bosolo au mona kino via koli via za na posa vivre en paix koti bato fali soki lelo ba okanisa kino fali akokomaka Koffi te ba osala erreur tant mususu azoba attitude mususu ya maître maza maître te azwane ba attitude mususu ya maître poso ovandi na fali so tali ba attitude na ye ayiba ma kirambo po azama na kirambo
mais kirambo siko na côté négatif. Côté positif ya Kofi fallait aza nango te. Lelo ke no kofinga Kofi et kofinga Kofi pona bo satisfaire Fally. Kofi Olomide ko sa 70 ans. Banda jour après ça papa yemba senza. Si première disque non asala ti lelo ko fara na succès. Mais Fally kaka so pe to cha combien 20 ans ya pamba yango ya succès silia. Mais est-ce que Fally ko sa 50 ans pour faire aleki 50 ans pour que baba tabatri mingi okoki pe ko sokola boye espoir neye ebeti o kao na salle de bain to eko bimiso okoti na mort mais Kofi Olomide batabatri ba komisa ba 50 ans makasi te surtout soki o dégage pour loi karma ça soki muto sali ba mabe ebele loi karma existera voilà ba Kofi Olomide pas à la Kofi ça un travail na yi oh mon la différence il y a un joueur moko ya imana Bechemanda et Kuchu Gol et Kuchu azara makasi na mutu do yeso ki opese ba na makolo a yeso te fa ko kwa kane na beta coup de tête ba to ko coup de tête ba Kuchu sasi et Kuchu Gol so mone Kuchu Gol ngana imania to yembela e mais na histoire ya imana to tshana biso ete ndenge lelo musique ya Congo to reconnaître que non Fally moko boaza mais plus tard l'histoire de musique à quotité voilà l'histoire de musique à quotité parlons histoire ba marque rango histoire ba kosa rangote que non tena falsifié te omoni lelo papa na biso Lumumba to yebi na selon histoire na modèle on soit kufa mais muto a remplacer kaye na Lumumba par rapport à ya non bana ceux qui n'ont pas voyager pour dire que non te biso to na famille Lumumba mais na famille Nino par rapport à monde comment Nino o ba ko respecter pour comprendre que non moni makambo mokili ya nango na tina te tika makambo ya malamu omoni ndenge fere go la beta ba maboko pamba na ye na musique ya Congo akota ba to fanda bo na marché avec ba concert à Lipanda au moins ça pepe calé alela Fally na monde na musique déjà les laisser miseni to artiste ni to net ba père na biso kala na otala bango vena biso ba malange ba olo ba kite te lelo soki wumba eza poto ana jeune moko befere ba papa na tout baloba bongo ba papa na ya faire ego la za parvenir te po ba parvenir baza au moins na makambo ba parvenir baza bato ba kota cop kaka ya lo ba kadogo mwana moko bazaka ni la te ba loko te nenge Fally aza Fally aloko ana titi na ba kadogo ba loko te ka po rebelle za ya kaka ka ba beta mundu kaka cha pou voilà merci à tout le monde biso donc on est na suka parlons de les 4 avril ngaki to le belaka les 4 où c'est l'équipe ba poussi les 16 mai là c'est tu es déjà informé parce que aujourd'hui ouais Rose a informé Rose a te nzamba za malamu et c'est ngako tuna sepe na ngani ba reporter comme ça les 16 mai petit café répé à la lespo net pour nga déjà na mona yi na mona moko bozaka salita na nenga kisasa déjà nenga la ne papa Hervé ya ngaki ko sala ba matala na ba mbongo ne porter moni o banganga ba bimisela kae alinga ke no akenda vai na banganda moko boye apanza kae sala ke no ya zaki kuna mekisoto zaki na boîte nzamba malamu wana un héritier et sa question na tuni question et héritier oyo zo le bela ko te bi héritier ndala kuna ayem tazakuna na héritier wapi yo afutela ndako ya 2 chambres salon na Jebie côté Mozizo Mozizo est compagnie dit Mozizo est compagnie ngelo bani Mozizo na bandumba siko héritier siko pa kota parmi ba mingando po ba vanda ka lupango moko de comment appelle Mozizo héritier et les compagnie le 4 avril ngato na linga ndebu na linga ndebu photo beta pe mo masolo pe ya série net ndetu ninga les 4 bien posa babakiseli fait rigola 500 places donc comme 2800 au Congolais mon côté banda Bercy zala Bercy oyo aoza abeta na configuration pardon il y a 20 000 bango tout babeta na 15 000 mais au monde qui non mutu yango balobaka qui non mieux vaut la fin d'une chose que son commencement OK lelo ofere arotika la na bato nyonso tout babeta Bercy po ezaka Bercy na terme na biso ya lingala Bercy bato tout babeta Bercy fere
moto atondisa koleka Koffi Olomide na Bersa zate si bien esalanga po fere akoya kolongola carton Koffi Olomide asala bien akoka eza po Koffi mo déjà na podium apambolaka ya lobaka nini tata nzambe focus po mona kino ba bénédiction mususu esalaka ya motema eza te kino ba bénédiction mususu depuis qui m'a ramené Simba te Simba te mwana bato Simba te pota mususu yo mopeka muto bundisaka ah bon bon nga na sala kuna tuna lobeso zela jour lo kama na mbote na bato balandi biso to comme na suka na pesi ba mbote na bato ni onsu migolo na mutu na olinga na kasi ya DG man donc kitoko joli kitoko allez tokutani mbala ya sima sikole sumasia azongite Elvis na pesi na 1800 chemise oleki Hervé fois 1000 voilà allez bye bye